www.radiosonseffet.com. Actualité politique, actualité de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir. Partout, beaucoup d'amis. Ezali Wabino Maman Lumière, Mwangaza, moi Congo. La source intarissable, Mama Africa Full. Merci et singuzaka mingi komone ete bozawana pona kolanda wabino mama epai wapitoye na basango ya mboka actualité politique ya République démocratique du Congo. CLC boyebi yango ezali penza alingomba oyo komite oyo ya banganga nzambe oyo basanganaka babetaka pe basete na masolo ya politique bongo bango basengi na Félix Tshisekedi wa Mulumba ayeba penza na kotala makambo esengeli ya mboka na kati na bokebi bonson balobeli pe makambo ya bakor na bango balobi ete ayeba na malamu ete aucun accord ne peut être au-dessus des prérogatives constitutionnelles. Pongo makambo boyebi na kati na RDC et ndongo kobenda na kende na gauche kende na droite tomoni coalition basalaki FCC cash bazali penza na kati na koyoka na te makasi to komona bato ya PPRD ndenge bazali kobima na ba télévision ko manquer respect na oyo azali moto akokamba ekolo likambo penza tozali na kati na kokamo yango tale pai wapi bana na IDPS bazosenga na Félix Antoine Tshisekedi ayeba penza na kokabwana na mariage basalaki ya FCC cash ekosuka boni bakokabwana penza na mariage yango point d'interrogation motune pai evandi yango wana bana na IDPS basuki wana te bakosenga lisusu na Félix Antoine Tshisekedi mwana ya mobange ya Bogara ete ye ayeba penza na kokabwana na oyo azali Vital Kamerhe ekosuka boni oyo azali directeur ya cabinet na ye kasi tokei na lombango ete toloba comité laïque de coordination CLC en sigle bazali kosenga na Félix Tshisekedi Antoine ayeba penza kozwa courage pe audace ya kotelemela penza bayi politique na likambo etali ba accord balobi na ayeba na malamu ete accord moko te yango ezali penza likolo na mibeko likondi oyo babengi constitution ya mboka bayebisi lisusu ye na nzela na mokanda oyo to balobaka lettre ouverte batindelaki ye bayebisi ye penza na malamu ete atala pe lisusu makambo ya bango ya alternance oyo basalaki ndenge penza ezali kokende soki gauche droite biso so tokomona yango ndenge bazali na kati na kobendana. Et alors CLC baproposaki epai na Félix Tshisekedi asala baaction moko ezali concrète na ayeba penza koatrependre na kati na lombango nyonso makambo oyo baaction oyo ekosala ete etambusa mboka na kati ya limemia pe na kati na ekimia nyonso basengi epai na Félix ayeba penza komobilize baforce politique autour ya bangin oyo ezali majeur et des principales réformes nécessaires pour na mboka na biso notamment en éradiquant définitivement les violences de l'Est à Beni et en Ituri en particulier. Donc boyebi ete na kati na Ituri na Beni mikolo na mikolo bazali koboma mikolo na mikolo bato bazali kokufa pe kaka koboma te kobotolo mboka pe koyiba oyo ezali nkita oyo ya biso boyeba na malamu ete Rwanda ekomi penza koproduire première akomi premier pays producteur ya coltan pe ya matière première oyo na mboka na bango ezalaka te ndenge nini ye akomi moto na yambo na kati na bozwi oyo wana ezali biloko bakobenda na kati ya mboka RDC biso moko tozali penza kovivre na kati na bwale. Et alors CLC toko rappeler bino ezali comité laïque de coordination bango basengi lisusu epai na Félix ayeba penza mobiliser ba force politique autour des enjeux majeurs et de principales réformes nécessaires pour le pays, notamment en éradiquant définitivement les violences de l'État de l'Est Bolimbisi à Beni et en Ituri en particulier. Bongo bandeko nangai toyebite. Armée ya biso mapingo ya biso ezali penza ndenge tolobaka boyebi bato bazalaka ba M23 brassage et salama bakota na kati ya armée nationale phase à l'époque ezaki ya Mobutu forces armées zaïroises le koma FAC forces armées congolaises bango bakota na kati wana bongo
bamapinga oyo bazali penza bayokilaka Rwanda bakoya kobunda etumba na Beni po ete kimia ekota na Beni pe na Ituri epai ezalaka penza motuna. Boyeba na malamu ete bitumba oyo ezalaka kuna na Beni ezalaka na Kivu kaka en général toloba likambo ezalaka kuna ezali te bakongole bakobunda bango na bango te, ezali nde bato bautaka na ngambo bayaka koboma kosilisa population oyo ezali kuna na este po ete bango bazwa mabele. Nde boyokaka balobaka likambo projet ya balkanisation. Omoni bakomaki penza pene na zolo bazwa mboka oyo babengi Minembwe. Bomonaki ndenge bana ya mboka batelemaki babundi etumba bango moko bana ya Kivu kuna babundi. Toyebaka te likambo oyo bato yango bautaka na ngambo bayaka kokota kobundisa bato na Kivu. Baleki MONUSCO ya vanda na mboka kuna, baleki armée nationale ya mboka. Po nini mbula na mbula tozali na MONUSCO na mboka, kasi bato bazali kouta na ngambo ya Rwanda na Uganda bazali kokota na Congo pe koboma. Kote pai tolobaka toyebi te likambo nini ezali na kati ya mboka oyo monene balobi la République démocratique du Congo. Mapinga ezali wana ya mboka, MONUSCO azali wana, kasi bapaya bakouta na ngambo baye babomi basibi nzela pe bakei bitumba oyo banda mbula na mbula afde la kota tena lelo bazokoka kosisa yango te. Likambo wana ekambusaka biso penza makasi. Matondo mingi bongo lisusu babetise te balobi ba structure catholique basengi lisusu na ye a réaliser ba réforme institutionnelle pour éviter crise post-électorale et à mettre en place une CENI réellement neutre et responsable ainsi qu'une cour constitutionnelle impartiale. Bongo ndenge balobaka kolala kolamuka mikolo ezali kopusana tala deja Félix aza kokende na 2 ans ya manda oyo avandaki deja esengeli na ye abana koprepare likambo babengi élection. Toyebi te na mboka wana kaka baélection tokokendaka oyo ezo kriye kaka bamobulu batrouble tout ça. Baélection yango bana mboka bakomi komituna élection yango ekozala na 2023 banani bakozala so bakandida kanamba ya kozonga esusu motuna ekomi komitunama kanamba ya kozonga ba Moïse Katumbi bakoya ba Vital Kamerhe ekozala boni ba Martin Fayulu bakoya lisusu ba Bemba bakoya lisusu ezomonana kaka deja ke na 2023 ekozala lisusu mbutu ekozala opesi mbwa boyi na mboka wana Congo. Soki nzamba ya kosunga te, soki peuple congolais moko ya kotelema te, ekozala kaka trouble na trouble, okebi te makasi ezali te ndenge te na lelo Félix azali na pouvoir kasi nano ya akoki ko réorganiser armée te. Po ya réorganiser armée esengeli ba oyo bazali bana ya mboka te, mapinga oyo bauta na ngambo bapinga oyo bautaki na M23 ya Barwandais Baugandais baoyo bakotela biso esengeli bakende po bango jamais bakoko bunda po na intérêt ya nation. Matondo mingi toye tokobi lisusu le CLC va suggérer par ailleurs de supprimer le bicéphalisme politique dans la gestion de l'État. Boyeba pe basengi epai na ye ati asenyi oyo ekozala netre oyo koyeba penza korespecte makambo ezali ya mibeko ya maponami. Boyoki bamotungisi ezali awa na baélection nyonso eleka obekaka motungisi obe motungisi Félix elelo mwana ya mboka na moto ya mboka basengi epai na ye a organiser ati asenyi moko ya malonga po ete maponami na 2023 eleka na kati na bokebi pe makambo ya violence ezala lisusu te. Toyebi te soki ekosuka penza boni makambo oyo basengi lisusu epai na Félix ayeba penza kosala ete cour constitutionnelle ezala impartial pe seni ezala moko neutre oyo kozala responsable. En tout cas nzambe kaka asunga. Le CLC, si l'Assemblée nationale continue à donner des signaux négatifs de maintien de la léthargie de l'État au détriment des attentes réelles de la population et de nos partenaires, il est de votre droit d'exercer effectivement vos prérogatives constitutionnelles de sa dissolution. Conseil les CLC. Donc, wana ezali conseil CLC apesi kati na Félix Tshilombo boyebi ete ndenge ezali wana kobenda ezali makasi entre Félix na batu ya PPRD parce que boyebi balobaki likambo na bic rouge
oyo bako dissoudre parlement wana bomoni ndenge bato ya PPRD babimi balobi soki azali mobali ya tembe a dissoudre yango totala ebongo ndenge tozali be bato nyonso bazali na attente ya kotala Félix ako dissoudre Assemblée nationale tote bomoni ndenge Janine Mabunde abetaki sete ya kolobela Félix bato nyonso bakoloba me oyo mboka nini bato nyonso balobelaka mokonzi ya mboka lokola makambo ye na moto na bango babimisi balobi bato bakoya ya Vital Kamerhe bakosala ba video ko menacer oyebi ke epai okomi eza grâce ya Kamerhe ba oyo ya PPRD bakoya oyebi ke soko okomi mokonzi ezali grâce ya Kabila mais tozali kokamwa nzoka na mboka wana il y a eu des élections selon Seni a proclamaki Félix Moto aganyaki bongo mabenda na nyonso ekosalema bakosala yango po na nini manque ya respect ya boye na mokonzi ya mboka nano tomona yango te na mboka moko makambo Félix ako vivre na kati na coalition oyo pona nini andimaki coalition pona nini andimaki kozala partenaire ya Kanambe tolandaki lobi oyo Kabuya ndenge alobi que trop c'est trop soki penza eleki babaye Félix soki apesi mot d'ordre bakonage na mai ndenge Kabund Jean-Marc Kabund alobaki bongo toza komituna soki eleki yango eleka ndenge nini bato tina lelo bakomona pasi yango to continue boyoka lisusu ndenge CLC betaki lisusu sete basengi na Félix ayeba penza ko créer une juridiction financière appuyée par un parquet financier et une agence anti-corruption. Po boyebi corruption eza koleka na mboka wana na ndenge ya kosakana te pe babetaki sete lisusu balobi en ce qui concerne la lutte contre l'impunité na mboka na biso eza makasi boyebi Félix alobaki akofine na ye na pase te yango bomoni na mboka na bozo sentir impunité eza makasi pourtant slogan na bango ezalaki un état de droit et alors tozomona jusque là penza kote wana esengeli babeta basete makasi po mbilinga ezali na kati ya mboka wana na ndenge ya kosakana te e babetaki sete balobi esengeli bamona clair na likambo ya 15 millions e na likambo ya 200 millions wana ezali banani bato ya CLC comité laïque de coordination nde balobi bamona clair na likambo oyo ya 15 millions na ya 200 millions likambo ya 15 millions na ya 200 millions en tout cas soki Félix akofwine na pase te bato ebele batelemeli likambo ya 15 millions na ya 200 millions tokomona bato ya UDPS ndenge bango balobi te ezali Félix ete moto mbongo wana betaki yango mwa dedwa mais ezozala mingi Kamerhe ekosuka boni tomoni ndenge Pasteur Mukuna pe alauki atomboki ye aza kobeta sete alobi barwande bazonga na mboka na bango ye alobi soki Félix akofwine na pase te bakongole esengeli bafwine na pase makambo ezoya mbilinga ti tokóma na 2023 ekosuka boni ekozala penza boni balobi na Félix ayeba penza lutte contre l'impunité na corruption na violence ya droit de l'homme et alors CLC sengi lisusu na ye a fixé opinion sur les affaires sur les affaires pendantes de 15 millions et na 200 millions wana donc sengi na ye lisusu a créé juridiction financière oyo ko appuyer parquet financier na agence anti-corruption donc ekosuka boni makambo oyo bato batelemeli Félix na alandela likambo 15 millions na ya 200 millions bazomona kote wana aza penza kovandisa penza te likambo 15 millions na 200 millions boyebi ke papa o mosusu ya journaliste aza na boloko parce que azali kobetela yango sete penza makasi lelo bato ebele babosana ye congolais eza pasi mingi basengi lisusu le CLC surgère entre autres en ce qui concerne les perspectives d'avenir l'organisation en urgence du recensement et le lancement de projets de constitution et des infrastructures en vue de désenclaver la circulation et promouvoir l'intégration nationale et régionale. Donc, babeti sete na likambo oyo etali recensement ezali très important parce que élection nyonso basali recensement te tomoni ba Ougandais ko voter tomoni ba Rwandais surtout ko voter eza pasi désordre eza na kati ya mboka wana tomonaki mikolo elekaki awa ntango bana na unikin batombokaki balobi bakangi unikin mpona raison
ya ba enquête basala identification esengeli bayeba qui est congolais qui ne l'est pas parce que remarquer na kati na unikil bato bazosala mobulu eza penza bacongolais te bainfiltre baza na kati yango tolobi bongo bainfiltre baza na kati na armée leta akosala boni leta mpe esengeli atia miso ndenge balobi bafungoli miso bakangaki université mpo bayeba kosala likambo na identification basala identification na kati na armée basala identification na kati na gouvernement basala l'identification sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo eloko wana ekosala vraiment malamu mingi. Donc voilà mpona actualité ya lelo oyo tomonaki topesa na bino ezali bomona ndenge CLC oyo ezali bongo ndenge tokoloba comité laïque de coordination ndenge bakosenga na Félix basengi epai na ye azwa courage asarme na courage azwa audace ya koyeba mpenza kotelemela bozoba nyonso oyo eza koleka na kati na mboka ayeba mpenza kotia ordre na oyo ezali makambo ya constitution ezala respecte makambo ya kimoyibi etsila alandela baoyo bakoyiba alandela nyonso aorganize seigneur ekozala netre ezala responsable asalisa baélection ya malamu bayeba ete cour constitutionnelle ezala impartial ezala na parti pris te babeti basete na makambo oyo mpenza ezali important babeti sete pe na makambo ya population avivre na kati na sécurité avivre na kati na kimia nyonso koli ezali pasi babeti sete na makambo ya kivu te na lelo sécurité moko ezali te na Ituri na Beni mikolo na mikolo bato bazali mpenza kokufa ayeba aussi na kosalisa oyo babengi recensement donc constitution esengeli ezala respecté na ba infrastructure ya l'état ezala penza respecté. Merci mingi. Donc en gros eloko tokoloba na bino yango wana affaire 15 millions 200 millions ekosuka boni. Donc coalition FCC caché ekosuka boni Kabila na Félix bato na bango bakowelela ni guerre froide ya CC ezali boni Vital Kamerhe na Félix CC ezali mwa kopesa mwa mbilinga nzambe mobateli abatela la République démocratique du Congo pasi si bato bamoni mingi tika ete yo bondelaka po na Congo kasi olandaka pe masolo ya mboka. Merci, que Dieu vous bénisse. Kobosana te oyeba na kosabone na YouTube na biso, commenter, partager et kosala biso bien. Landaka biso na www.radiosanseffet.com kuna epai tosalaka pe ba émission donc ba direct na biso elekaka partout elekaka ndenge nalobi na site na biso ya www.radiosanseffet.com kuna ba émission ezali 24 heures sur 24 kolanda ngo en rediffusion okokolanda ba live na biso na Facebook aussi na YouTube okokolanda biso na page na biso ya Radio Sans Effet. Donc bo s'abonner, bo commenter, bo aimer yango massivement. Et alors Bobo Sanate, trop décevoir à Bunoté. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye. Merci.